toke wapi lupango oyo eza lupango na biso moko bato bakole lupango oyo basi bakufa batikela bana na bango besika sikoyo lelo ekomi lupango ya Mobutu sikoyo tala bana Mobutu ntango azalaka na bango atikela Nzambe yakaye botala mwana Mobutu na kalingwala aye kobotola bato mapangu atanda tiki bato biloko libanda papa Fati aka kokotela biso tala biso likambo oyo bazwi babimisi biso biloko alobi ke moi alobi lopango oyo eza ya koko na ye Mobutu atika botala babimisi bato libanda tala ndenge basali na lingwala na mushi na quartier PDC boya kotala président papa Fati Costa papa Fati ya otalela biso likambo oyo botalela biso likambo oyo lingwala nde kotela biso abolingo eza et pourtant moi on na lance quoi bana pese ti botelema soutenir baninga baobotela baninga baoganga ala veni mais tout le monde est moi moko veni te bayo sala intervention babiloko ebelebele ebungi sikoyo yebisanga toza wapi dossier eza na justice ye moto aye kokoma oyo soi-disant Pamela greffe batineli convocation combien de fois soki toyela amonani te dossier oyo eza na plaignant te dossier oyo eza na plaignant te eza na justice bazosamba tozokendeke butu moi moto aza plaignant dossier oyo aza te siko oyo azotinda bato baya kobimisa biloko azali nani Mobutu azwaka bapango yango na nini Mobutu na 97 akimi akei sikoyo lelo toza wapi rien eloko te baza bakolu mpo tomoni mokanda te tosabi te toyebi bango mpe te baza mpe na document te oui ngai naza mwasi ya mokolo lupango basomba ya bapapa na biso basalaka na kompani oyo ya pelzeti aya kopesa bapapa ya biso bakredi na babinisa ba 60 neti oyo na 1972 entre 71 72 na sisaka kredi mikanda nyonso ezali kokoteka ndeni baboteka lupango oyo aso kolela oteka lupango na baresi oyo tobandeki kopesa pelzeti na lelo nde baye kobimisa biloko osamba te moto aza na dossier oyo amonayebani te amonana te dossier toza na pake tosamba era zongi abisekie mokonzi ngai naza mwana na yo na lingwala er moko mwana bimbaka soki azomona mama na ye ndenge oyo nati na Congo boy il faut dossier bana pelzet ezwa solution quand je lui ai dit ça ye moto a fait ça initiative ya justice pour tous et pas mettre Constant Mutamba excellence alors lobby équipe moko elongwaki awo ezalaki kuna biso ezalaki mpe kuna il m'a promis que azokita awa ti tokoloba boye azozela ministre de la justice akita boye parce que ministre de la justice azokoproposé fois kende na no conseil des ministres après conseil des ministres aya boye ya ebiso nono bato bazozelanga il faut tokita place wana yango nazokosenga bana pelzet bozala calme tokosenga Eliezer soki bomoni nga bomoni Eliezer boye to boye te olobi lingwala ne tombera jamais pelzet ne tombera jamais banguna wana bamata bakita pelzet ne tombera jamais omoni mama abotami na 1930 imagine 1930 azalaki deja boboyo kaye nani boko babotula biso yango soye tokotunga bilamba ngana salaka kutiniere tokotunga bilamba wana tokolakisa mpe bana bayekula siko baya kubotula biso yango tozuka o bakumina na kuna o boye na boye o hekitari epau wapi na yoka te na lota ça va
Alors, mais ma maman mouké, tu installé place à Vanda. En cause à la Liboso, il y a ministre d'État Constant Moutambana, honorable Eliezer. Et le monde a conseiller trésor, conseiller communal Yalingwala. Alors, maman Koloba, tout le monde a bango. Baya na ba dossier na bango. Maman route une preuve déjà. Donc on sait que dossier te po yaza témoin vivante. Yeyo aza awa. Donc eza makambo route ya musigate. Hein? Yeyo déjà za awa. Nayo ki chef de quartier à lobby pièce contre pièce. On va bimisi, biso bimisi maman. À part maman peut pas dossier ça. Merci. Salut, bonjour, bonsoir, la grande famille de B52, la mignonne officielle. Voilà moi, votre humble servante Maman B52. Je suis là encore une fois de plus dans vos maisons. Sentez-vous à l'aise, ok? Un bon dimanche à tout le monde. En tout cas, si vous tombez sur cette petite vidéo, n'a pas tombé libino et nga elamu. La kolamuka est habitude. Dormir et se réveiller n'est pas une accoutumance. Mais si Dieu te prête vie, si Dieu te donne la vie, c'est parce que il a encore un plan merveilleux pour toi. Ne dis pas que non. Pour Nanini, ne te pose pas mille et une questions, mais dis-toi que ce Dieu-là est merveilleux. La grande famille, je crois que nous venons tous de suivre la vidéo de nos mamans. Batu bazo lela na pelzetwana na Kingabwa koko ya Mobutu o abimi pona koya koboto la batu ba mapangu, soit disons que non mapangu wana Isaiah Joseph Mobutu les deux fins l'ex-président de la Nathan wana ezaki Zaïre batu ba beleli l'honorable Constant Mutambai aya au secours. Aya pinza au secours parce que il y a nos mamans qui bazo souffrir tout na qui passe comme na maman moko ya mukolo alali na se wana libanda baboto libango lupango mais bazana ba facture bazana ba reçu na bango nyonso tout mapango za ya bango mais baye donc et comme le quoi système est en droit quoi. Ba beleli penza ba beleli justice ya mboke salama na yoki ka kesengo moko parce que ba na suka ba yokozong c'est la bango ba clé na bango. Pourquoi? Parce que balingaki bazonga na bandako na bango wana. Maintenant moi je me pose une question. Justice na biso ya mboka na biso na ebité ce qui etambolaka na ba pile, ce qui etambolaka na groupe électrogène, ce qui carburé si na groupe yango pe stoppé to nengeni. To justice na mboka na biso ezalaka kaka na catégorie moko de personnes. Comment na ba makambo ya boye, je ne sais pas ce qui na koki koloba penza moi mingi lisusu. Mais ezo sala pasi la famille, ezo sala vraiment pasi, ezo pesa pasi makasi. Comment na makambo ya boye ko sala na mboka na biso. Mutu moko abimi kaka boye, abimi kaka boye aye a saisir bandako ya batu abimi si batu, mais justice ya mboka na biso bande ko wana balala ki libanda pendant ce que 2 ou 3 jours libanda. Donc félicitations à nous na monsieur Constant Mutamba parce que ya ki penza wana sur le terrain selon nos sources et bande ko na biso ba récupérer bazong si bango na kati ya bandako. Justice, la justice de Dieu yana. Nyoso tu oto sala e sukaka na se na mokili ya se. Ezo pesa pasi komo na bato o bazoko boycotter mboka na biso, service ya mboka na biso. Bato bazo sala makambo ya lolenge moko o ezaka ke na détruiment ya pouvoir. Ebele ba osala. Ebele penza. Mingi ya kolobeza te nanga na la biso ka moi vidéo wana toyeba nano c'est quoi, c'est vraiment quoi, mais nzamba lola apambola bino bisika nyonso o bozali soki Yesu Kristo azongi te tokokuta na mbala sima na ebike ya malamu ikoya na ebike ya malamu koya peut-être tito comme na mois de décembre nde ba changer moi gouvernement ngoi changer
tout le monde s'est échangé, tout le monde donc moi makambo moi ba changement au salami. Espérons que batu o ba tcheto na pouvoir ba otala kaka na mabumu na bango te ba poche na bango te mais ba kotala intérêt à peuple parce que slogan pour na IDPS pour na le fait Tshisekedi yeme slogan à IDPS zalaka le peuple d'abord. Mais c'est le contraire de ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui dans notre pays, la RDC. Mbokelengi, mboka makasi, eloko makasi. Et donc, on espère que d'ici décembre, tout à l'année, régime nani batu o bache sika. Comment est-ce que eux, ils vont quand même conduire notre pays? Est-ce que bako sala kaka ndenge ba onyo surtout bazo leka wana basali to bango au moins bakoluka bosala moi les contraires ya makambo o bato ba précédent ki bango basali. Abonnez-vous massivement ici chez B52 la Mignonne officielle, aimez, commentez, partagez les bisous liens et ça la bisou en tout cas plaisir ya makasi. So vous en avez suggestion, ba conseil, to ba je dis suggestion, conseil, topé, molo moko boza na una posolo ba nini mama B52 ça est la biso. En tout cas, laissez-nous sur les commentaires où il y a le numéro qui s'affiche là. Vous les biso et vous allez bienvenue. Et vous allez peine bienvenue parce que vous servez boy bien au binomoko ils ont devoir na biso. Ça na biso ça pour nous informer bino na temps moko ils allaient réel. Donc du coup ils ont ça penza passe mingi na makambo o tozo mona tozo luka juste avancement ya mboka tozo luka juste mboka na biso et kende liboso parce que kotala 60 ans passés kotala makambo e bandaki ko salama lelo ekomi ndenge moko boye. Donc du coup politique ya mboka na biso en tout cas il faut échanger. Quand je dis il faut, c'est-à-dire totia na maboko to simba na maboko ndenge ndeko moko embaba na Congo to simba na maboko Congo elonga RDC. Donc so to simba ni na maboko to mona mboka na biso to kende liboso to tika nanu komitala nanu yomoko to tika nanu kotala nanu famille to tala pe batu o bazanzinga na biso. Voilà ma grande famille de B52. Donc, pourquoi pas partager ceci avec vous. To e ba botiki lepso na ba commentaire, botiki lepso vraiment na ba commentaire, ba idée na bino nini bolingi to sala nini bolingi to lobela. Awana kati ya B52 la Mignonne officielle. Encore une fois de plus de bon dimanche à vous qui allez tomber sur cette vidéo. Yomtu o kokuta na libaku ya kukuya na video oyo na mokolo ya lelo na tombeli yo e ngaela munzamba lola apambola bino bisika biso bizali bino toyebi ke espoir eza toujours ke mboka na biso en tout cas ekobonga. Lelo terobité toyebi ke mboka na biso ekobonga parce que je me rappelle la prophétie moko na bapese ka biso na 1991 makambo nyonso tozomona ezalaki na kati ya prophétie wana. Mais je sais que temps ya ko récolter ekomi pembeni ya tokutani na mbala sima soki Yesu Kristu abombi biso. En tout cas toko manquer te pona koya ko continuer ko partager les bino ba nouvelles oyo bozali na yango na posa. Nzambe apambola biso tokutani na mbala ya sima. Bisous. Bye bye.